Capage TV. Capage TV. Et puis na moni mboko on dirait Pumbwaka. Et Pumbwaka. Maman. Et Pumbwaka. Bima Congo ta na moi. Mabe. Balabala mabe utali batu médiocre ozo senti que obi ko tali penda population quartier ofana ndire mutu mote na ndimi na quartier asimbi $1000. Mais fana kana poko ba ibaki 32 millions. Mboka mafaka bisi 32 millions na butu na moyo. Mwanteke mboko ndire Pumbwaka. 34 millions, 58 millions. Mais na moyo ta o ma patana banzete o mona ça a $1000 té. Ata $100 quoi. Vous avez battu sur médiocre, médiocre. Vous avez battu sur vous mettez changer na, vous sentez que balaba le colis. Vous avez expliqué ça comme inganga salaire koka. Tika boy. Maman. Nandani pas. Ganga bimaka. Té. Soko bimo bomi biki. Biki là. Fanda vous avez client. Ah. J'ai vu ça. Non. Bar ndé comme place comme il conseille plus de 95% ba congolais. Bar hein? Bar. O comme na bisengo. Okondi mangaité. Mutu tu ami kabina bisengo koleka venir. C'est ça. Pana bango venir oye koya. Mais pona ko langwa champion. Mais boko fa na piaka bo vandeli pays. Na piaka ba na pays na nini? Ezo se pesa bino na butu. On peut benga bino ba kabela bino mbongo te. Outi wapo lukeli wapi potika na bara proko c'est la pays ngambo. Comment mutazana kuita bunga pana bango te? Alango elango et puis jamais mutalangwa na bara kende kotkoti na bara saka libanda banda bandu koya. Pas ça. Qui c'est ba? Pas ça lobi comme solo hein? Jamais. Oh lango magasin na bara kuteka be alali fa respecter ba. Côté lango il faut pesa ngo boto. Boya kwa libanda. Non pourquoi na kati za barte. Oh mon akeba a maîtriser. Comment ya simbi? Comme toi tu n'habites logo te. Soka fa na kitu mwana yema sebo sera moke akitibo aboko cha baninga panique parce que pesi biso lokuma kwiti ya yango basi mingi baso mwana makamba mibala surtout mibala bakwiti na poka basi lokwa komando kana kapora tika boy baluka be chaboy wana na kuduka mwana tika boy uliesi mwasi tena azala kita mwana nyimoke busho mutuna matanga mvula mikolo haleluya ke musika ozomana matama mwasi te déjà ko kita likola misala butu. Et puis moi, c'est moi qui me suis mêlé, qui sont des mots. Je suis mêlé, moi, si Viagra. Ok, na sangoni, ni. Eh, makanisi. Comment les balles coups finalement, c'est qui m'engage dans un na kukufa. Et bien là, basi batoni qui ça. Yo. Mais pas sa qualité qui est saine. Adam kuta saka na zua te magato saka moko. Yo. Na yo. Awanga na gemba moko. Ada oza wapi kasi moi si opesanga. Pourquoi pas quitter na linga ki emi nyanga la tsenga mbuma lokwa bolingi tanga misu tolie. Moi si opesa inga. Comment yoko ina mobali ya boy yoka susi mibali batondi ki sasa. OK ata gabon te. Maman. Ata fi d'ici. Ko boya makuta to boyinga na mateta tana baina mbali 30. Soka na komi na yole kela mwasika mutako yeba azaki. Moniko bote na ozo zongisa. Yangoko. Tenda. Alors oza wapi? Solo liko pasta akamwaka mama kokota keloko na mutute libala za kwa marché wana chando to teki chando za to kemesa ya ni tika boy okene wende sa teke loko tande baninga ba teke na perte tika boy libala ya chando comment libala na ngana yo anja kota me ya bala ta so pesa batu babala leçon oh anja bala te ko pasta ça fait leçon ya ni espérance mutuna mona ye yo tika boy ikeba na mutani ngakomi chembika batu mabe keba na mutami bo mama likambo tele kiyo ndelu kapashi na peso conseil kokota na karo wana ti oh AVC ninyo bako yibanga eleki intérêt komona na ngana misu ndenge na za eloko etaka nga mala l'aise kana mona ka mabe ata na za piaka na lingaka ngote maladi. Vous avez raison. Comment na ko bela na za na mbongo na za na feve na sepela na za na nga piaka me santé malamu. Si. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant?
La gamme de produits Ruth Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash a aussi la gamme de beauté et Ruth Beauté. Secret nangai est d'aller Ruth Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé ya opakola oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Ruth ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te babiso otapembe avant batala na lelobano ota biso na misisa donc zéro kento oyo omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Ruth atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Ruth Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé ya opakola nazo recommandé bino bagamme ya Ruth Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosela Ruth Beauté ana ba produit malamu pona loposo na bino oyo zona pona bakento surtout nazo meta c'est botala arnama bomoi déjà bakento ezate ba noir ezate misat na ya mosona likolo na tingani kana Ruth Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12T, Oeza 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée.
Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza mbote na biso mbote mama kapashi yo posa awa na redezo na conteneur bayebisinga série eza wa makasi eza pe na agence ya mbongo soko tindeli mutu mbongo mpona kozwa yango eza facile kobosana te oredezo eza pe na flat hotel bino bato bovandaka libanda mboka polala na bakondition ya kitoko luka oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotikela yo. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Mon pépé, bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la bonne musique du royaume, retrouvez le single Belela du frère héritier Songolo. Comme à mon côté, épessa mes libiso. Une chanson qui vous accompagne dans des moments de prière et toucher le trône de l'Éternel. Belela, 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 que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Héritier Songolo. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Kapache TV, merci na baone swazolanda biso en tout cas biso tozaka na église na biso ya kitoko kitoko kitoko. Merci na base na 14e na moni a déjà plein. Jo achaka déjà na kati ya miniature bomo na déjà masolo carré. Pasta. Ça va hein? Te kitoko kutana base na moni pe. Ngape nazo tortiro kala 2023. Opena bi. Nazo yelo pena. Oyetoye. Ya jeté. Apenda. Mais bah t'es bah on comprend na bango de l'autre na mois 2023 ya yo hein ite yangai 2023 pena yangai ça c'est boni pasta te kitoko Kapache 2023 bandi toi na début anenyo sur la classe balakisaka bana ne bandeli po bazwa mayele tango intérêt bango bamibundana ndenge mpe nzambe asalaka janvier bandela année atikilaka mutu to ozwa dia mayele avaka tete intérêt ko ekota bon nzambe asala biso mpe bona mokiliko toye intérêt donc tozongeli classe ah oui janvier classe ebandi pourquoi chaque année mapambola si ya sika pourquoi likambo so année esila mpo année ememaki biso na makambo mabe mabe année otokufeli pourquoi mwa malonga mwa mabe janvier nde porte d'entrée akobanda neti esi esila ya soloko toza na ler ya
classe soki bandi bakangaka le chef quitté maître komaka mingi na tableau mwana koma bongota otanga un et deux eza na ba juin na ba juillet soloko janvier ya yango yo oh loba quitté toza na janvier oza wapi c'est ça bando revoir année tokoti po tokoma février mars tokobandela nde ndenge nini ok mosusu fo banda ba devoir nango tikaki na 2022 Berrer à 2022. Na 2022. Pourquoi na kendeki modèle oyo? OK. Comment mbongo moko na zoke zaki na muke me kendeki mbongo na likambutel. Dépense nango na sali fembo juste tina nango nini? Et rapporter ngani? Tala koto pourquoi likambutel ke manka? Muto lobaki na ngabo na pesa ki ebe comment sali boy? Comment na ndako batu bakosinga ngale ngeso ti wapi na kozana bango ti wapi baza ba inutile. Ya soloko? Bano ti bazoko ba okutaka yenga bato ebele me bako sepela kwa nga mama na bango c'est ça foyeba makamza fo sala talaka privilège ya bana ndenge baza ba sepela na kaka oyo tote oh yo ye na bango po kola vuvulai bango ti bakola na bazana bakarpesa makamzu bazana ngo me ba le besa te po batalaka ndenge na yo me mango bandima me bazana me content Comment tu comme tu ngolo ba tikanonga alobela na ndenga bien tikanga moment na ndeko akangela na makasi mais pas non déjà ibaki habiti kanga se galinga zala ye moko OK mais maloba ndeko kozana pouvoir ko leka o mama pourquoi ndeko soka gangeli mwana muninga kendaka na souci makasi po mama na propriété mutagangeli mutu mususu mais soki mama na gangela ta face ça na somo te oyeba ezaka bongoko oui OK o makamna aloba wa 2023 na pesa ba piste secret la musaka makanisi lokwa chauffeur mais ba client nyonso makelele ya mukena ebele atazo pousa liboso miso na sima nana zo ganga makeka na zo ganga muke akokipe kate mais mtazana mukuma na bino nyonso yo kolo bana sima ya miso liboso maxide sema patira masone tena distraction ko sekato makanisi yango 2023 comprendre nga très bien nazo koma kapash mukile ya ndenge kokantaka teke yo soki yo sepeli nde bato nyonso bazano pembeni basepeli luka koyeba penda likambo mosusu sala yo moko mosusu sala otuna bato nande pasteur kolo mokili asanga mokili esengo na ye matuna baange tika boye soki baange basanganaka baboya nde biso toya to aboya to atika na bango to abenga na bango aluka baange misusu koyeba faisons l'homme à notre image so ba banji ba de tokoki ba koyela nini so ba anji ba saka na kande ba congolais ko boya ba ninga ndelo le tikala bongo ata eva ayate so za congolais ko so ki anji moko saka na kota ba congolais nda boya ka bisoto ya veba yo sala su ninyawa to saka déjà kokoka ba ya na kaka ba ko senga Anji déjà kutu abebisa Anji kutu déjà tozana ya abebisa kendo ngo bakisa misusu na lero yo vie topemi atate or inane na lola bankoto mama bankoto wana santa muke mama tika boy tonga to ya ler nini omona ko ya opete tika boy to poto ya lelo to umeli mama to umeli na bito umeli poto ya wa to umeli koloba moko ya masekite tika boy na loba no polele le ko se fois 30 familia na ko umela ko biso to ya ti ba daba kende ba moi tala da ya beta so ba combien des années ba no ba sala ba 900 ans o 900 ans na biso saka depuis so ki ide ti le po mo na biso patient sini to sana lolo to sa ba réserve moko patient to saka ba réserve moko patient to umela poto ko tatero do mawanza ko wale la ko kende te mama o umena ko za poste ona zolo basako yoki oyoki yango ngata boboteli nyonso na kotala tisuka pona ya mukila na nyokwa makina ta yo job OK mama na umelaki na wewe okembangwani babrama ba umela atamboke baby mama oe bongi ateke wapi ngana zambamba
Pour moi, je suis ndengeza. Yo kanga très bien. Eh, on devait le voir capitaine. Tu où la co? Oh. Bah tu vas comprendre avant Jésus. Yo avant même Jésus, il s'est combien d'un coton. Tant que ça va maya pamba. Avant que pour moi il y a avant mukile bima. Tika boy. Oh. Ma inde yaka. Ma itango yaki des années. Des années tu as le bana, maman. Les lolobité. Na le bana ya somme. Bancoto. C'est un bancoto. Ce qui fait ma bokia ba mila santa te zo santa mbaladis. Ma bokia ba mila kubi. Si ma eleki. Egoya debiso te goya. Quelle patience. Non, OK, tu as raison. Na le bana yo moni kebana mutani ga komi chembika. Ah. Batu mabe. Kebana mutami bo mama likambo tele kiyonde lukapashi na peso conseil. Kokota na karo wana ti. Oh. AVC. Ninyo bakoyi banga eleki intérêt akomona na ngana misu ndenge na za. Ah. Et loko etaka ngama la leska na mona mabe atana za piaka na lingaka ngote maladi. Vous avez raison. Comment na kobela na za na mbongo na za na feve na sepela na za na ngapiaka me santé malade. Si. On a fait solo comme solo li pasta. Au moins na te soko za maladi yo moko bosa mi balete moko mi kilo poke no ko lembalem. Comment nga kolonga pona tambala ko mi kanga ba chenga na mukongo nzoto na nanga. Mais tant pe na biki na zongeli ngame na zaginga moko me na kabana kite na tikali bongo ndengeni. Oyeba. C'est ça. Oyeba. Nzoto ko ya yote bo ngai bo simba. Bo simbanga. Comme on moko mabe qui se komona bololo ozotala makambo komi kaka omi komona nyoso mabe oyini makambo malilo ninka moi moi ate aduse fola libando soka moi bien litanga me puis soko ezio ndiro koti na glace komona ke yona nzoto bozaka mibale bosangana bosala inyo kolinga kama kanisha mabe ko bedomina kanzoto te ko kuta ba dege pesi mtote baby nzoto aza fragile kwa ba vitre alinga kakato kite mabe apa apanzani tika ba pasta bisiyo o ta soso kite mata tu es la kani makanisi koma libale kufinga masi akiminga na zazu na kukufa ebela basi batoni kisasa yo mais pasta ba qualité que c'est ni adakuta zaka na zuwa te magato zaka moko yo na yo awanga na gemba moko ada oza wapi kasi mwasi opesanga pourquoi ba kiteke na lingaki yeminya ngala tsenga mbuma lokabo ngitanga misu tolie mwasi opesa inga awanga na mbara moko so balimina ka mwasi wa nde ngatika ne sengo mukileke mibali pasteur biso to yate ndanga boyate c'est comme kilala ndaka na lobaka ya oya lobaka liboso ke kasi mwasi opesa kinga c'est que ya kize kiza fa oyela kini no baby selinga na liambo meliko na yo c'est que fait musu sazaki te mandima ya lobama mabe so ba zakata 3 basi ngalo bana moko simala nimi bale pembeni ate ya moko ndenge yo kanga très bien poste awanga na kambara moko kaka mawanga ni mbara moko asakifi so penda ngai bosko na longo le potika la kina ngalo ba akende na tigala bongo mibali osololi koma yoko ina mobali ya boyo ka susi mibali batendiki sasa okata gabon te mama ata fridi sidi ko boya makuta to boyinga na mateta tan bayina mibali 30 soka na komi na yole kela mwasika mutako yeba azate moniko bote na oso zongisa yangoko tenda alors oza wapi osololi ko pasta akamwaka mama kokota keloko na mutute ibala za kwa marché wana chando to tegi chando za to kemesa yani tika boy okene wende sa oteke eloko tande baninga ba oteke na perte tika boy ibala ya chando oh afungolo ba dossier oh soka la chando ibala ya chando tika boy keba na mobali bolingo sambongo linzanza mama aba no polele taila kama loba na ena makamba mema okobunga loko malamu tate sana 1 so morning atosakanga aka na moi 100 francs c'est ça asala ka to abunda luka 10 ay na moi 5 ana temps abeta ba crochet na ebita bimelinga na biske ofana boeleka na mpesa na boka ma ne fils tant otalibe moi 8000 si ondio silika koka na kati banyongoma papa na ka tant solo fani ma crédit ko tina mona za na moi temps o remarquer maîtrise ça te ba peso koto ba peso faut qu'on s'y apia kera umela ka soko lingoka ba mo talima volonté no bité ana nzela ona ko kendo ko pianga sa me ya brisque na bi caractère te ona bando mone malamu to umeli mazo kipenga na moi mike no sentir ka linginga me makokinde ezate
te. eloko wana eza te. Eza te. Parce que ça va le son nyonso hein. Non pesa ba piste secret boki église. Comment libala na ngana yo anja kota me ya bala te so pesa batu babala les sons. Oh anja bala te ko pasta. Ça fait les sons yani? Espérance mutronso mona ye yo. Tika boy. Oh senga ba ange libala ba fongola banda ko luka libala na panza. Oh senga ange libala na boité. Yo kanga très bien. OK, expliquez bien. Et yana ba taona olo ba foyeba. Yana place ba sala ka place muza suka. OK. Ange bombanga. Yesa yo lelo. Libu makotonda na buto abatelo komito. Tongo. Oboyi ko lesa yo koma tongo ndenge ni ponza ko déranger. Tangu nzoto na bokomi na conflit ya zotala. Otosi ye apesi fefe. Otosi angote akutala. Au même 85 fois à Takutiko Kufa. Comme le Bakasambe la Makufi avant. Aussi jeune, ça tika olia. Jeune, au côté on s'en délai. Et baby si on vous savez et bon moment comme ça me toka mutu bouger. Ponte comme ça me toka détraquer. Tant que doit détraquer nous autres baby pour son comme irrécupérable. Donc mon ima kena begisa kufi na jeune bako sele o asana ki mabe. A jeune qui bo pesa qui est sans délai. Mutu musufa kota jeune na makambo etali ye moko. Jeune ngana ko sana makambo etali ngana ko bomba ngata 10 jours kamango zo soir. Kena kota jeune bino bo tinike tali ngata na ndimika po bo pesi na ko sanga na volonté to ko memanga nzoto. C'est ça. Yango ana penza. Original version. Ya ko sagarate. Alba no polele. Na mona likambele ki okanda ta sose saki gwe kimi. Olia ki te metango ki likambango nzale kimi. Olia to linga ko lia babetelo lisolana nzale kimi. Kimeli wapi? Nzoto moko elia te me kimi sinzala. Makanisa ngo komi wapi? Foyeba. Fallait botika liana bopese sango na sima. Osali bopona ni. Akolia te 2 jours mais compte ça. Likamwe sana mutu. Bon surtout liana ntena kolia sima. Likamwe sana. Mais c'est bon ba katende eron nga ko evanu. Ba kasi 70 minutes ngaka ko yelo ko tina fièvre. So olia te pengo za makam. Comment olete likamwe ye remplacer makambutu menzo te sana courage likamwe bombi nzala. Si. Zoto moko. Bate ya bino sekla moki. C'est ça, c'est soukara sekla moki li passe. Na yebi so ba pise ke kabashi. Comme la kambondo na likambo etali yote. Tika boy. Mama kende. Onan zala wana. Na za bongo na karate ngana ko suka wapi. Na bolingo ko chaka zuwa te chela zuwa yo moko kolo yo. Ko yo moko yaka mibale te otikali yo moko libela. Yo libanda na ngato sangi ndo tena ko zuwa libala control kwa koteka wenzi. Mwe wapi libanda na yo. Boyana na mobile azalaki mobile na ba wanga ni mikolo bo umeleke komi bazalaki. Ba wanga diko? Pourquoi ba wanga na? To vandi ne 15 ans. Biza toka bo kabani azalaki mobile na ye. Ba longoli ba nyonso ba pusilo kwa ozalaki. Bona mo pese fe abana. Bozalaki. Oye uti na yo ba ko piango rezo mwana na ye. Malobe changer. So yo kinga. Batela ba lettre makam. Si kongo me la poison na likamunini. C'est ça. O azoko sa yo so moni changer. Okola na sisiani bon mengoni akopesa eleki courage na yo. C'est ça. Makamzu foye ba. Basi basa mahambo makasi. Basi azoba. Obalingi lokumu libana na misa batu ba. Mama kotika ba moneka azala mpaka. Koliwa te pose ngate osonga na niveau 0. Olongo na ngate challenger ye. Tika boy. Na bima job. Koboto la manyo se tali ngate dele na ngate tali te même moi ça job akota ki manka. Akota ki. Papa na moni chola nzambo keni. Po difficulté to zaki boite to komi wapi? Abake tali ngate toke na suke zonga. Moi ça job aki manga bala mususu. Alors pour na mobile zo mela mbondo na nini? Aboto bana 4 5 6 mwana mwasi bana 6 tabali bala mariage. Namona. Alors toboka otanga kombo. Nanu mona te bano yo boko lisa ya yo me ba sungyo makasi ko likabano bota. Namona. Ba chapwa. Namona. O mona te ndaku tata somba boti bana komo kima ndaku yemoko. Ngana mo foto ke ni mboka zote bano ba ko bomsanga ko yana bangonga ngambu. Oboti te kisita obotanga ngambu. Sko sani. Foyeba. 2023. Challenge. Après ça, piste clé. Clé. Kapata ngozo tambola cheka kayo. Yo kanga bien. Non landa papa. Mutu nyonso ko sola na ye ata section tina 100. Tamo zo seka kontrolaka. Tina ne pendeza nini par na ye ni. OK. Oya copie pembeni. Jo déjà bozaka naye. Sans jo copie ça te mafanga.
oza libanda na yo azoli kwa kutoye yo ayoki yo na problème nini intérêt ni aye copie nini oya koya yeba ni bosola OK mutu musuba ko mandataire na lisolo na yo kwa kota o diabo me maloko bien matiko na rancine kote kuna oloni mabe mais pas na ebo maki bien bosolo li na songa makambo yo se ki nyocho puye njoko bebiseli yo njoko ko tikelo mikumba na mone bele ya bongo ale misu na kinolo supu apamba ba mono na supu na maboko bakanto misu misuni yango wana penza papa umela supu akoti bolo ka koleka modundi misu misuni surtout la Congo mboko yo mboko ezana ba orge ya tembe ya kosakana te papa et puis na moni mboko ndire pumbwaka Maman. Bima Congo ta na moi. Mabe. Balabala mabe utali batu médiocre ozo senti que obi ko tali penda population quartier ofana ndire mutu mote na ndimi na quartier asimbi $1000. Mais fana kana poka ba ibaki 32 millions. Mboka mafaka bisi 32 millions na butu na moyo. Mwanteke mboko ndire pumbwaka. Yana sorcellerie. Ouais, bah, mon baïba. 34 millions, 58 millions. Mais na moi, ma patana banzete, au moins $30 te. Attends, $100 quoi? Vous avez battu sur médiocre, balaba médiocre. Vous avez bababa vous voulez changer na, vous sentez que balaba le colis. Oh, ce qui baba ni wangata. On dirait comme bokungu. Vous avez ba quartier on dirait tengami. Maman, sauce on dirait quoi? Mais montez sur bimaso. Alors banayo. Ya solo epumbo apena. Siko bilo kwa boy. Soko nyola ndela mingi okoi na fopo. Okoi. Intérêt na ngai salaka nini? Toza ba congolais. Tokuboya ka mboko te. Toloba ka nyoso pona ko faire voir bateau baza ba gérer makambo ko sala ba fungola. Population na biso ezanga nango nyoso metondaka. Muto akenda ko luka kopi na ko tonda azaka makama bete. Kabashi toza na banzala moko etrepso ko la nyongo. Toza na ba retard ambibi tino piteso batalo mo apenda 4 ans. 8 ans en retard, 9 ans. Vous pensez dans foufou. On sentit que malade, on doit habiter. Malade, on chaque mois, c'est maladie. Ce bolandi, c'est qui la bidon, on va aller en 3 mois, on a comme Kamango qui et qui. Si. Au moins, on a beaucoup comme ça, et là, moi, on a tenté de quitter. Dans le bac, on a banana mini, bani coco, c'est bon, on a coffrement. Ce bolandi, bidon, comme la ligne de c'est un moment. Ça, bimbi, bombo. Moi, on a touché un bidon qui est c'est ça. Tata, mais la ramassana, tata, jambon, on peut s'en aller santé. Moi, je crois que c'est quoi, Namboka, moi, on a kabena mutu sa botoli. Au moins, on a voisin qui sonne à son bel mois, non, secret. Yo, tato, là, qui n'a pas été mon secret, moi, pour moi, on a passé ma sangatala comme maman, yo. Papa, papa, au fond, la clé, moi, au moins, tout le monde a retard à boiseau comme moi. Papa, on a pressing. Papa, n'a pas de repère son melindambu. Au moins, moi, on a déjà un doute na papa. Penda papa te mon soko ya yamba ko ta tele makana pota soka moi que papa assassin éviter modèle nanga ya wa solo bela yo yamana bana bele ba yamba sute bana bele ba yamba papa te ya lelo mama mwana za moni papa fo yamba papa ye moni papa moni azo telema ye lisusu so tanga pousse mwana pousse pembe na mama kai mwana liputa batela papa kwa mopa ya otala papa ti mwana bomanga si mwana simbe na mutu mwana au banga papa sokota mwana ndako mwana zotala ka mama akena nga wapi papa wapi akangai bakabeli ngelo kotali ngazwa nini oh ya mwana pesa na zoe bisayo ba papa Congo batondi bana mikena bandako na bango baza mécontent makasi mwana afandi boya mwana capitaine kwa na mboka mwana mama en tout cas na lobelo makambo yo to privé sengwa okobelisa mwana bibela bela tendengeni okangisa mwana kaka bakan wana manyoko friti ozokanta mwana zo sepela nzoka yango te okolalisa biloko elataka mukolo biloko elalo bana wana gulo kwa manga ibongo mwana kwa beba sika c'est ça azomona ka diana kokimela nakoboya te mais azomona biloko kwa gwa kinini
ala swate mona ka troma kuito ka ikoki yo pe oyo lola kinzala kasi liati akoki ngo sezo tatala mwana akoki ta amoni dali akina butu ayena na tongo do biscuit na ndanga zo tale zo swa muninga zo saka na bombo mutema pasi azumi tuna pe mama na aloba na yo to fa bana kabash soko lingi mapambo le fungwa mayo bana na aloba no polele na tolanda esengo bana ko chaka kakate contrôler ka bango na esengo tika ka liberté na bango jouer rôle bako tini ko mapambo li soke d'église amen yangoko erotinda mwasi alingo makasi mosala ke kana ilikolo boboto linga bana alinga bana makasi oye komekana mwana ote mwana bato mama na boye na so kutie na pota ekoza ngambo papa na linga mwana tina yena nga kobete na yebi po papa na tomoka po na bango de moi ça tel intérêt bolingo papa ko yebe pa bonga te mwana ka bana ba biscuit oui bana peto ba ke pa ba ninga ba bi ba prêtre asaka na ngwa pesa mo kali ade papa si mwali kamuke papa atala mwana oyo dari yo ye atiki ko mama me ko mi papa donc elle musale zongi mama mwana ba kobela te atazoli ani kwa mike na assurance si mais bana ba komaka na bibanga banga ba gérance ba parents na olo bana yo voisin zo gérer bana na yo to kimisi mapamu ebele mwana fa na kati ya lupango zo sentir que porte ba voisin baza bien koleka biso oui bana ba osaka na ba jouer moko ba somba ba 1000 francs ba 200 bana na ba osaka na mwana na kasi mana ba mwaka azo landa ko mwana ba na pusa ka asela bako bimane libanda kende kwa fu baninga ba kena ya talaka mwana pusi mingi pesa nga pe ba simse ka mukibe yaka nango pesa ba boto to mwana koma boya baninga valere ko kaza la boy oko ta mwana badon piaka c'est ça badon moko ya rekilement de moi je sentir que pauvreté n'engage bandit depuis maman kolia na ya kozanga dina na bano ba pole ilo kwa na tejo ka rôle OK capable o kondimelanga te soko zana temps vivre na bana bien amen na olanda ko oni manga lelo te e pambolaka makasi fo mwana zaka ne sengo kende mama kebo ko elanga eloko nzamba kufungola ba porte koto ka tenge falo ka ma na kama ninge simbi na suka si wana mutu moka chaki prier koleka OK le sambo bana papa mabe o alinga ka continue koleka foyer kutana kana ba biscuit na moni na olo bano pole yango ara pesa zamba chekaka tanto na $10 so mona cleta tindi lo 30 eko tinda 100 150 kutinde kute foirisé koyande ko mama na drink ko gangela mwasi ebele mwazo sentir que ko bonga mobalo ngana ozama la laisse parce que tina ko bonga nini mwana mwasi azonga si mali mama na sina sai nyoso na kosala mwana lupango bafandi ya porte baninga bachake ka ozaka mama bweni na sa mutema soki na ebaka na lokuta jono nandimaki te makamba lobana nga nekala c'est ça makamba lobana nga nande na koti libala anuni pete jeune garçon mais modèle a komisinga on dirait makoko c'est ça ni na lobana sima ko simba mwasi asila esengo nyoso koma ko sala ka baninga bakoma ko motiver lo kwa baninga zalaka libale zaka boye na mutu msoko telo kwa ntsonja bandiko pese par exemple takuti libana na ngai zo ka ba problème boye eko simba mama pe kanga mutema ozo pese conseil o atila kana ba main sinda baninga pasa ba main lobo bon o komika mama o ndima nyeso o ndima mama mobala ngo petanga ko ya koti alingi batalo pangu na flexion ko leka mwasi ne moko po basala bongo amanda na yaki boni bino ate zeka bo munda na ngako zakate ezaka ya to kota boka flexion libandele kianda ora tala mwasi na bana rien koto neka nini ngeza wapi ko pepula ka kesho ngono ni nywana mbote kesho mwasi lokwa mwasi se ba role na ete na za mwasi boy na role nini c'est ça boy on dit menanga lelo te na moni yango bazebele likamba mwasi na lopango fa betela ba maninga quartier ma filo yakana tano npende se za baboye tala boye na boye tala numba mama saki boye pour moi ça c'est tombé tali ça comment betela ba voisin mama zalaka motema mais so balingi ote batini ko na mwetu batrika pe batrika oyebi penza no yebi sayo luka mto abetali solo mobalo uti musala mwaso tike pia ko bagina sona timbongo na zoya umoni ke mwasi depuis tonga defaki mapa non na lambité basi mso bakendaka wenze na soni olera wenze te mena kekaka o sentike baninga ba moto te koti yena balero ana baninga bazana ni yesko zoke mama saka soni ya makasi kolamba ya lesheki ponga ba locataire
kolamba les chèques puis biloko nini oh ce que nango na pepe sokolo boya batu baya poso batali ba kosimba mutu mama alambi nini pasteur bien wo biloko so boya batala eza biloko zolamba oboyi bafungola tabatala otia nyo kote mususu poso lango kende kote poso baki na zolo mais oye polati yango biloko ya bebi ya nani o makamzi tokenda makasi mwasi azolamba na mécontentement omona biloko po ameka supu ya biloko azobanga lokola atiaki yango poison azomeka supu na coin poso amekili tu mobimba kala te koningisa libumu lokola diare kolo ye moko azolamba aza siki nango te tomate ekoti na kati amonaki lokola microbe mbolongo yango ti azokata mbolongo ozomona deja epoli nano simi na mbeti yango moko ebukani misa mbolongo lokola akufaki na kwashoko nano osali boye te liso ebimi ota mbolongo mécontent ndinzi mosusu omona moto malingi akota ti na kati namona ndinzi akufa te intérêt biloko kopola ndinzi nandimi akufa na kati ya moto seki ekompi mwasi azotala tu wana eza banostalgie antuka nakona mama makambo ezali yana makambo makasi oregrete te moko epumwaka il faut ma prière kabashi mboka eza su mabondeli mabondeli contre oh bon église 7 4 5 Congo eza teti c'est mabondeli Congo te Congo eza teti Congo soko lande binda ya lipasa te lipasa mboka ya lipasa kwa yoka kate makambo eza watambwa na balabala batu bakoma antuka mboka nini mutu soka ye munene bazokamwa lokola ngindi ndeti job e patron nzamba asali yokape bolandaka méthode ya bino mpe kosimba okena mboka mosu munene maladi wana pei natuka mboko oyo mboka te bakama motu so avimbi jokuta munene te tika boye mama na mwana ata minene munene ya Kongo ye moko aluki tika boye ake pharmacie ezotuna kisini ya munene batekele comprimé wiki pasta zala tracteur eleka ekanga mosu maloba olandi très bien batekele ki bayebise soko meri lalaka moto atekele kisi nzoto mike yo mosomi moke ondokoma munene kamoni na te ya nzoto mike azotambola misala ezozwama te fo koma munene bazomelaka na bongo abenganinga mingi na nzoto mike ana 2021 na vimba nana tele kosuka wa misala batala tai mama bako mesoko ba potopoto a 12 lokwa bébé a 8 mois et puis soko melisi mala lala o sutra un musala wele 14 heures kokite bana la muka 16 heures ozo batela lo ya kokoma munene biso to ba te seki mabundi ebimina libumu nzamba asali tomoni kopeno sali te nzamba asali bosi ya pe ya bino akoya tala oyebia kinya nde piaka mutu avimba c'est ça naloba polele omoninga nazozongela nazobandela mokili oyo tosengaki te nazoloba ngo papa toyaki tan tokomi kapashe koderangeaka yo te na nyonso kokomela yo rende gloire a Dieu lobaki ozokomela nga nzambe nalingi mpo nga moko na forsaka ti nazosuka ye moko apermettre soki alingi na double akolinga soki aboyi natika mabende kozala goigoi te zala courage oyo olukaka bawolola baseka mais c'est le sentir ke nyonso nazwaka na moke wana epuis anga respect dignité nanga yango nga na kotsanga na loi mbongo nazwaka lokola nasukela wana nakomisa ngo mpe esango mpe bima malamu nakopilenga nani na forçaka na suki na $10 soko ozali kozwi $100 yangani nakosala tu $10 nakomisanga valeur naosa madame ke omoni nga na yo tozala na sa bokonza 10 naka na susi to matame na suka awa 10 na piaka okokabongo na masekite mpo omonaka baninga pete memango na loi tielango mitunde bimata 4 jours comme ça nde na kendanso na zusu na bakisaka moko tokoza mayele soko ozwi mayele banda koteka nango emataka ntanga mpe na bunda solaka na mwasi na mabala lezaka te basi mingi bazomona makambo ya mibali batia surtout mibala bakwiti na poko basi lokola komando na kapora tika boye baluka boye cha boye wana na luka mwana tika boye
Oulié si moi si t'es na azala. Putain mon ami moko bouger mutu na matanga mvula mikolo. Alléluia ke musika. Ozoma matama moi si t'es déjà ko kita likolo misala butu. Et puis moi ça moi moko zo mele ba kiso ndire ko kaba. Sombeli moi si Viagra. Oyoke na sangoni nini? Woka mabala kisasa. Bokoko, minage mikuse wana. Muna mtala mkina tongo sebeta kama boko. Mama kola mkilo na retard. Mama naende boloko. Mama. Tika boy pasta. Oye sala ka sengo me misiba comme sangolo kwa boloko. Oyebi penza. Na oni. Oh nini? Et puis azomona en tout. Na bana makamba. Yango pera pasta. Et puis le ko tikeli kana tongo 2000 francs. Parce que la moi c'est ma partie à koleka. Après ça que Nicolas ozomona muto main compte. Nazo belo makambo yo. Tala Congo po simba nazo zongela. Nazo likambo tel mama. Otolo ba mingi. Commande ke avacha moi 6e. Fa sala papa. Ndeke atanga te bolole buriki akocha basi di bandeke 10 ba okanye na kasho bandeke zalaka wapi somona kasho bandeke obebisa ki ndeke toke kasho ndeke ndeke ko boma muninga neti na samu to kende sika azate ndeke ko sa nyosho ya mabe me ndeke za na loi ke vana cha mwasi zemi fona sala zala c'est ça yo nanga na mukili c'est ça oyebi yo moko mais content coopérant oyebité bandeka pepe ko comme katsa braza yango kopi nyonso oboyaka ba même surtout ka kopo to ke makolo ba jeune garçon on na ba biso bana Zaïre to na Valère oyebi penza Mobuta format tous les bateaux baleka na Zaïre ta bonga to azana ko azana no mo oyebi penza mi Pierre mazana moi ça zo gérer na ba zo ndi matin na yena ebalanité comment Pierre zo gérer bateau belebo mbongo soko tali ya bibam maison résoudre de makamba ban challenger wote batataka apota pasi na bande côté apota te à part ba massa na ozimituna bata Mobutu bata oyo malo bébé na maboko rien ba lingi ko cha ba zemi sa copie oropo cha zemo ko mataka goy ya ko sagana te karaka batu na ko polesa mo sen dire ko kakena ko senga mbongo bakoka lelo kuba komo ba challenger na bandika pe na aveugle bakuna ko le cabino batoki sasa jeune à 25 ans okanga vi maboko obela te nini opesa vi congé jezo poussa no zomona te ozo waya ba papa mikolo bako za retraite me bazo sala ba mama mikolo bazo kino teka na ba gambia na babisa kaka oyo yo jeune garçon kanga maboko mozana basi trop tia ko mo se babunda ka pona yo et puis moi na maso so bundira mobala boye c'est ça ngo kena kona manko ko c'est la nani famille na bino lisuma c'est ça jamais boye lokoyo kapash papa na boye lokoyo tika boye famille kanga o makamba famille na oloba na yo yango moni ngana saka na doute makamba bavutema oyo ntenga pe na côté na doute na analyse eza mauvais ma ngai na kana mvutema te na kosote nga na challenger coopérant moko te bamone na faute tout l'attaque texte moi chando na ketch tricot bimema mema tala bango bakana mvutema te ba vivre na to du jour ya solo ko ko la Congo passe na poko ameli azoli wapi alongola soni zo mona vine polele yo ko tu vinyongo po na français oyebo kangela ngo maboko so c'est la période ko tikelo na document na ndaku au fin na ko finga na maboko eloko te ba pesa faute bimsi français po ba katanga mingi français na bino de kangi bino maboko ko ba goy ba bolole bazanga français mbongo na maboko ezola wala biso mbongo na maboko mbongo na mta français zo senga bato soka na kobatama bato ba bisapela na bato bakosi kotanga ba gros mot baza bongo na pemene bake bazolela o azolula sala mobola azosala pourquoi challenger mona so polele vie eza attaque yango wana kolo mukila lingaka goigoy te soko za goigoy na miso nzamba kotiko tala bible bato apona bakelo bulisa guerre apona ba challenger akena pe na nombre belete OK komone ko beba koma boke 100 c'est makasi na bino de gagner amemaka 4 abeta bato nyonso OK alobela yo yango aponaka mutu mo na famille tina te apimelo classe oyo bakomo ki le pesa raison apimelo classe obamwadela balongolo kaka kepa na ependa fulu amemi apele omwa age monga komata atiki osiko oyengayenga atiki babengo oyo apimeli yo mbongo so atala banani bakopesa osiko wansa ozotala bango oyo bayebi ta mekozoma avale kochola oyo simwa chance yakantini ngana na bagage intellectuel ngana tanga ekuta tanga te najo
Faut pas goûter na rera. Kabelo na mwana mobala tika kima. Si. Mobala pemela makambe bele na lo bana yo. Na solo. Olenga te. Si au moins bagardaka band. Bagardaka. Comment je sais que wa tanga mazana venir moulir je pousse ni azana aussi. Lobi una tiko. O récupérer ko le kabango. Na mona ka. Batia na sona ko talo. Aketana ngai ete boswana te uneli nini. Okanisela nga mabeto mona nga piaka. Nzamba fundo na motema conscience ezo funda. Challenger. Yango wana ko kolenga kate tangi match eza tika boy apesa piste clé capage kolenga mutute pesa de respect banga mtapesa ko pema amen soko jusepele ko kufa lobby tika boy je te dis devant Dieu esengo ko mona le kebele yana mutu msuko le pesa ke sengote kaninga so bima so sepela sepela ko tonda nyoso wana wananga pour moi na afese so yakati alors olingini kebana muta contrôler vie mutu mususu toi non nini mbongo nango so contrôler ngana nini base bele no le kinga na calcul nanga naza mwana mukino na kamna osa aboni o John Kebe automanda ku yango yana mutu musu ayi na ko somba ndaka so masona so na kotikela bandeko na sita na tumba mbongo nyoso ya binoni c'est ça ya binoni anyoko makana nani pali anana na sombela nani Bazali, combien de patrons va couper foutre là? A foutre là $100 en hôtel. Bon, on se bat des mapangu. Pourquoi tu m'as hôtel à foutre à 4 ans? A foutre à 100 par jour. Budget. Dans la même petite États-Unis. Bah star ming bah somba banda comme ming bah toka automa kela na hôtel. Tiens au coupe en hôtel. Alingi côté so mona fête il est rignos. Abo inda kuma kela bana na famille. Ya ni. C'est ça. Maman me recharge. Fike za ko komi nganga salaire koka. Tika boy. Mama. Nandeni pasta. Nganga bimaka. Te. Soko bimo bomi biki. Bikila. Fanda uza ba client. Ah. J'ai vu ça. Tika pasta. Non. Sakana. Ah, bisa yo. Wana boko bonga l'Afrique au lobby yango. Oh. Na fungola makama mike. Ba ko coincer Olanda makana mtu ba otu na temps. Boyango, mbongo fait tourner, mbongo faut seper là. C'est ça. Mbongo ni. Elle moto que ne pas tina mbongo. C'est ça. Na la ta bopekisi. Na lamba bilamba, oh zola mabilamba lamba. Oh les rana calcul. La ta na calcul. Ba lera matembele kwa nzala. Ndaka ba bolanda ba tchanga matembe pe ko kabana ba tungisa bino na butute. Ndako muni mbongo ba tcha soso ko mingam. C'est ça. Ozo gâcher. Mutamisa molili. Na lo belo makambo sérieux. Kochela kayo conflité to embala moko. Chaka vie sengo imi ngolo kuto te. Oyo bombe za yo te. Eza yo na makanisi mkoko longo ko tika pe libela ba mone ngo pete tikale ba tususu. Oyo latino chena libumunde ya yo. Kuto lati so keza shero ko fa plata kidi babendi. Pate ya yoko. Na petit to somba lopango. So ko sebele somba. Mais pesa ka mingi sengo na oyo za. C'est ça qui est là. Kema na bandeko banga kutuna ba question ebele me ba participer na makasi na oti. Ba c'est belé. Ko ninga bango te banqueter. Ko bana conflit bango. Tika boy. Mbongo nanga. Yo zana lo babo bondima. Comment makam nanga ko motuna na plan nango me yoto. Obetelinga ya yo te. Ba c'est belé. Alors. Msofo yeba. Kema na ba question piège. Mikolo zo la tate Mikolo bimite siko ya binoni. Ozo so mamutu kate ou men makolo. Ya binomi. Faut savoir ya binoni. Nana concurrence na nani. Mukilité, yana makamuso kendo sala ndo tumoli famille bako tadunya mbango bali ayo. Tika boy pasta. Izali. Batamala mba umela na mokilité. Batamala bo mela katese ya solo. Pozo opanza plan bobo teleka. Bikambo saka na ko batama nani yaka toke. Mwana mamaleki nanga utikina baleki no po binazo mwana mamaleki nzoka ndi enquêteur ye mutu batindi visionnaire. Tama ko yoka baki apandisa na ko batama le renye bandi. Tika boy. Ola be kingo ke. Ola ngabe komi aw. Mais zanini bango wana. Donc je pèse bango malup solo ndiko je pèse sous compte randia makamomoni. To fina ki muke to bakisa 12. Volume loka masanga. Mais ça ça yo moko kando baka pampa ba ba to zongaka. Pourquoi muto azaka na mbongo so ko ka ba soda la tibilamba bizarre ba fuya ka été. Et la main sur la tête qui te permet na soda c'est comme mimbo. Mbongo. A to besoin na moto ba ko beto massage so ko bombi na ko to monité.
biso za mbongo to lati bizaba ntadiboma soda soda kipete botika leka lataka bo ya moni tant babaka les habits hein et lamba et chichara mutu na qualité na sikoyo soko zo mona 100 francs kolinga susu médiocrité te OK so kinti na médiocrité mabe kendera penza OK et bendaka ozo kanse ko ben c'est pas difficulté qui makasi comme même malko ça ne sengote et là ba kabela yo comme si ba yebi nzoko yo na danger ya ba bimbongo benda mbongo tambola siko ne kenge panza garde na ba oyo yebi OK salaka mingi soin mes propriétés ndeni pia kate sala soin mes propriétés ba propre makasi wana propre makasi te comment ça pierre molata complet costume na cravate muta ko kabela tanta la ticket tant mona cravate ko peso ola tonana ne pilenga atole lima kapte ko pia te posa dia mala malamu ozeli wa simanjela kende na ko peso lo ngola na lipapa ndena pesi 10 ya soloko tambola na muki na moni soki mutabule kambonga bengi yo kokena ndenga bisala makasi pete na lata mabe makasi pa benga nga omona ke concorde te na bato yamba ko mona ka ko yambolo lobby welo kwele isau yango wana pena pasta na yo yaka na logique ko pe na mokote pile a été surtout ça ko ina mbeba ata moi sina la mona te moi sina ko fanda ye yo ngo ataka na makobe obore ki anga boy yo boro penda na chela motema chez yana muto bengo kabela ye benge bakaba tselanga chiffre chez tika za ba fanti bana ngo e mono ndian ngam moi ko moi sa bandi feza ngam meka mobile nanga beza ko senga te na sapato aboy ndian de bolingo bende babula bongo kisi kwa lingilanga ye ça va pisser clé. On a dit ça. Au piège. Il faut ça la attention. Elle patron c'est ça va faire tant avec ça va collaborateur. Travail boya. Que bana ba patron oyo bazaka moi jaloux ko la ta kitoko te lamba batinda ko na muninge uti poto. OK. Ado boya ko yambo mingi na fête. Ado yamba batumisi su yote. Ato senge photo yo zelana parce que makola tano leki yayi. Batalaka na lobelo makambo ndenge mukile za nati wana na Afrique mindele te mundele soko leti ko leke kuta ko sepela ta ba traver na ba ola ta kitoko mundele ko tamba na voiture ki kuku yo zo tamba na range on est na ki ta ba traver na ba osala mais awa soko mon patron tamba na voiture mukiola ina range c'est ka ibanga na compagnie au mana ba konzi ba sali réunion longola oyo oyo biso mal à l'aise muyibiye yo ya na deka na compagnie ba benga na mbango kotama eloko kitoko kolia bien makasi na miso na bango na koya santa malonga azoyi bato zoyi bate ata ba moni calcul complet jamais a tricher salo longola mise en paix beko futa ne ko mi amanka to taninga ko telinga na kozela wapi yango ba biso ko tika mituka ko na makolo na le belo ba sérieux problème ya na Congo OK RDC zana na pièce ko pesa baninga espoir te OK ton alero yo moko débriller pour mon avis au clair yango tano ka ba bensinga na kingani ngana sekaka nanga ya solo ko mi fingi sabo mi ko tsama ka bacha bino mambeta ko mi nyata mambeta pamba oya kabelo sa motif cinq ba merci belé ba commission elle to ko bengo foyo ape na droite inde ba salo mabe po sa manipuler moni mobimano nyonso yango wana pena pasta kama kama musitona baka koma mir osa dia leader keba tambo na contrôle ninyi kolengisa yo yango wana ko linga ba pression na ndenge ba yebeleli yo mukili kama tindo sana olingami jamais na lo bana pete partout jamais ba yo kaka nano ba akapashi penda azota maboro ya ko compter sur 100 dende ba idako ata moko te moko yoki ça t'a va mon mal à l'aise au contribuer na mutu te mozo ina mutu na nini yango fandi te yango pe mito komi kongenga boendenge ni olinga ina sala wapi pourquoi bolinga kana sangwa mabe mais nyoso ba bomona ngo bien
balingaka bayoka mabe bokosa kolela mpo bocolango mingi lokola bomona nga toujours na position na bimi mabe me mokili te naoloba na yo bato nyonso opesa mbote bandima bakende pembeni baloka tika boye pasta nayebi mokili oyo kapasi oyebi yango mpenza yango mona evitaka bato nayebi mutu atikali mutu omona mutu na titre munene me jaloux ya mobola ebele jaloux ya mobola babola oyo mosusu bangwangani te mauvaise information tika boye kapasi okende place tel mutu mwasi abengaki kuna oyo azali bofinango andima abebisela 4 mpo kapasi aza na 4 yesolo so balibere ozwi ya kolala te comme si deya kobongana moke ozwaka na yo moko ezosala epasi babakelo mosusu soki amoni akobela mais tale millionnaire c'est ça na moto akomi ata na 10 000 $ te 5 000 $ te mozokele zuwa poyeba na mona elambe euti tombole pile euti magasin harmonie de fai na nzoto obinono boye ngambo osala boye ngambo mais finalement ninyo bolingi nazala mpo bozala lese c'est ça tokopelaka na bino te bolekanga na nyonso makambo na bino nayaka te oyo ngai nasaka kutu nabengaka mpe bino te botela yango bino mwame bozozala mal à l'aise likambo na nakende na boye so boyoki ekomeli bino ngambo bokelelanga baconfise anga nayeba sanga nayeba o nga nayeba bato soso omoni kaka ko azodongola yo mosusu akoya azosolution likambo moko lokola apesi yo projet nzoko azotuna cheke soki ondima bongo akendakende bakende kotyelongo na ndenge ebelebele kosedaka te avec amour amen ondimanga lelo pe te tikala na nzela eza lokola train ayaka koluka bato na ndako te me azaka na transport soko bimiki aci okotaka na balabala okosamba kodina na potopoto tikala train oyo alingi aya na garama amata nakoya kuna te mpo nzela eza te ra eza te ko tikala train natemi na gare omati oboyi na ke so mimi taxi baza wapi bakoto ti na potopoto mbwi esengo bakiliya ekeka okokangama nayebi so makambo mike avion yaka na aéroport aveni ya na ndako piste ekokitela wapi c'est ça mokili eza na bafaçon moko naoloba makambo moko ya très bizarre mais eza yango base amen koyeba motu ta kodisingo mabe 2023 age pusani mayele yango nzambe asali bapasi nyonso nakuta nango nzambe atayinga ntina komi mire naya kosede na eloko moko ezanga motuna makolo mpe bebisa nango bolamu nanga nyonso akala okoya kobebisa bolamu akala likolo eloko ya mokie oyo esisi onga omoni nde mingi lelo bakoyi na piège bato omoni bezala bakretien banano basambwe bayebaki te bamemie na boye bakozi ntango akei na elengi da atingami yango wana soko olingi oboma nzinza omatamata na poto batikelaki poto lokola olingi ya komata ntango ayo otikele mpenza akita bien ntango kozwa mbata kaka wana ya boye na boye okende te okoka maseki obeti amati onono nazongi tiri akebo yaka telema ta oke oka nzinzi naolobelo baserie problème yango mpenza 2023 nabeti calcul natali lelo modele ya kokola ya bato ekomi mabe koleka ya kala ndeni pas tala bilongi ya kala 1960 bakongolais ya lere wana bazwaki indépendant tala bakongolais ya lelo différent ondire biso toti pays mosusu baye kotia biso awa bilongi indépendant chachacha ebunga tozwi bilongi ya Éthiopie bilongi ya Soudan ya Bangladesh bilongi ya Bangladesh bilongi ya Madagascar doki Madagascar esanga Kongo ekomi lokola baetini euta Afrique wapi esangana ozomona mutili kolanza la komi pembe les blancs nzala wana nte ya kwa shoko tala aseki bino kende pala sebeba mama ba papa kazaka kosi abako hôtel ba fille akala ba mama loka ba américaine oui et bongwana nino difficulté RDC to kauka penda ko elamba na singa ba kamola bisoti na 100 ozomona batu ba yeba loko ba osala te tuna mutu bilan na o ya 2022 mutu ozo bate mutu banda bota mati lelo zo bate juste na za penda wapi azomona ba kena na kisasa menazo bate tina nanga penda ko yani nini
nazokende wapi na kosukela wapi na projet nini tuna mutu ye moko ambitieux ezate souci kaka soko moyen na mbongo ba ekala bar nde komi place komi ko conseiller plus de 95% ba congolais bar okomona bisengo okondimanga ite mutu tu ami kabina bisengo koleka venir c'est ça bana bango venir oyo koya eya mais pona kolangwa champion mais boko fa na piaka bo vandeli pays na piaka ba na pays na nini ezo se pesa bino na butu kolanga ngo pe babenga bino te bakabela bino mbongo te outi wapi lukeli wapi potika na bara proko c'est la pays ngambo Kapash, na makamamite. Mais na butu ba. Tamba ka président botika ya fanda. Tika boy. Yo moko kolo yo lingi yo te. Et bon président da. Alors, non ko lingi na presse na yo. Yango wana. Oya fa normal ba chela ngo misu. Luka mongo za na 10. Pesa nga 2000 na melatiko. Oya mo so ji 2000 na melati akene kala. Oya yepo na bolangwa. Soka beli ba yaya. Yaya tamwasi. Pourquoi bana na yo moko propre. Akaba bango pa ba yaya pa bandeko ba simbelo ba dikelemba. Yazo bima na ville ko la botate. Amitandaka na bar soka zimbongo on dirait somme. Abosa na venir ya famille na ye. Abosa na venir na ko chabana wapi soki bakoli. Yaya simbelinga bana bana libala. So libala pe ko kufa na mobile na ye. Soka bengana bango ko zonksela ngabana na ko chabango wapi aizana ngona mutute ide na kandenga za seka za soko chuma pantalon na lata zikecha niki to sapato azela mabo lata lati azeli poko lero ko surtout kicho asenga na ko etala ka ba mone bien soko fandi wana ba chérie nyonso ma solo to ko na cité na calme ke tombokisa ko enda zalaki beta ko sel kutinga za na pojo wa yela ngade na lisolo na sanga mambo ya exacte pretre ya yeyo wana ba boka na ninga komi bimisate na ninga ka place classique na yebi tu bang 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 abota ni pays abotanga teke tolali nza combien de gens wana boy na tongo la mukana ba 9h konyoloka pia kana ba mbongo ezanga tina na poche ba desi bazongisa kina batamaki katana soka taliti wana bandika kinga mo 40000 esika boy pendani natinda 3 tours à bière napesa suna wana komi na shit kobi manena kwa so manika bina le pezinga tika boy akolonga bena masola bale bokoti na gouvernement ya briske tika boy munaka masa obike remanyama baba ko dini na gouvernement abani te kande bana sénat te tika faut batala ngo bien obike constitution ba toucher te toi na risque kala tele chesa ali tout moli bino donc si bino na débat pas ko beb sambongo na buto esi makanisi na tongo no normal tambo yamba la tigno na débat après na suko ko na nguba na chimbo ko pianganda ndambo e mopanzi na butu ye bango na yo nanganga bikila moko tika boy oui na ndeni posta tala pakamnalo bawa onde base ya Congo ya ko sakarate na makamamike RDC bebate yo to boya ba bengo president na linga kango te surtout la boro prezo wana licho olingelo ko o mabe ko president bakasi ngolo so conseil na linga wana buzoba ba pa ko makamba bo tika ne sengo wana contrôle na moko boyango ya solo komi donateur seke na koki na koki wana ozangi de tia kusala ke ba okoma na place ozo 100 francs ozangi bato bakotindi ko melo kende okutana bato ba na scène osiko ba okamo mingi tango pe bango raison to kande richike olandi bango na lo belo polele ko papache madame mumela 500 faut que bato bana ba 2000 conseil na bango po ba benda mata ndetinga ko boya ba masa piaka te me ba so sana ba masa piaka wana bango po bakabila nde bango si bakotika la jamais ko pesa mo même makanisi bakopia te bakopia makanisi kaso kabeli manzo bandia yo pena nzamba ko sala fa ba kibotika ko senga ngambongo na kena ona matisa no ko nzamba ko sala mesina longo ndamu tala ozoloba penza ya pasta na pesa ba se ya Congo o epe biso ngambo to yo moni ngama te ya église na ngibo tsanzambe kakate ya solo mutu to akomi lelo nzambe ndakomisi to yebi ndeko pesa fi ba forme te bana mingi batelenga neza famille sumate yonde oye na ye webi calcule ko oya na mwana te mtapia mwana nzambe ye ba calcule kote to okuta na mwana kapashi yo mtopesa mwana na forme. Ok. Aza, non clair. Aza la gauche et droite yonde koloye.
oyo ko sa mwana ndeko ya koma liboma zanga muto kabela ke mbongo sala kate makolisi mwana fula fa ba ko se mwana koli ndeni mwana liboma so pesa mama confiance me kolana bango teza kana fulu c'est ça mwana kuta koma kina sengi batu kabela si malati mama alasi mama ko liboma mbongo ne ba ko zote na bateki fo mwana kenda somba ayi no balena mama kuta la aussi bloka malonga mingi te pa linga mingi fulu mais comment mwana toto saka mama so ikao c'est ça bongo yo na linga ka mutu te azabilela lela pembei nanga okofenenga na tika lokwa yo nande di pas na boya babila baleli nga na bana catégorique goy moleli pas chez moi 2023 okokite kufa mvule beti awa na Roger fallait profiter okende na baninga bafiniki baninga drapeau c'est ça akemeki na honneur ondre ba konziambo ya mboka otikalele nini c'est ça okeno na érosion c'est ça kudioza ka kotabi dinda fe érosion eya yoza ka dia kotabi dinda fe érosion ya follow me where is o postile l'érosion ngeke na yo eba na kiteke mobola nani po bango tu drapeau oke non écoute payer kiti 3 jours ya matanga ndio le coup po na mukiroza inutile donc to kitelo drapeau oya yo moko na piaka nani akoya mutute mama il fallait profiter na baninga vraiment merci pasteur voilà pourquoi t'as maté tu continues ayoki voilà on a été quand on a alléluia exacté maman bani mikumba boy c'est ça okangi vide mokili pamba na pesa mapungu yo oye boni boyeko bandeka pembe kuba kama otimbela mwa baza election bakotaki na lola po yo ya bato basoni saka bango amoni to ça les fouti boboy c'est ça tala siko to le kisa tangonga boboy fait to sala tangando mama to saki bino fo bosa ta pigeon po pigeon za honneur tina lola ba konte ko ta banyama loku ya loku mwana te pigeon ba tiena ko ta molimo solo nous allons nous consoler. Je vais appeler mais moi. Quel manque. Elle qui m'a bête mango yango baliango te ko itebe baby. Yango comme Mikia oh 2023. Yako sangala te. Oui ma place on sate mukili to yawa. Paya manka challenge. Mutna mna kwena Maman, koko malobi folie sa yo. Bakanga pe mutute. Ma olobi. Satan obo betra ke matolo ki bobenga na bika. Kangabino wa. Satan ona miyemo ka kangabino wapi. Mamwenze yaka nango wapi o la tsaka biso to moni ke to ka. 2020 koti Satan zawa wapi. Pour nous repasser vie forme pour la champion. C'est ça. Kosenga Noki. Bango kosenga bawelela. Komisande ba goigo. Kosenga penande bawelela. Pour nous kosenga bazaka champion. Ndenga ni ba congolais ba kosilaka te. C'est ça bisenga. Mama kisa c'est senga sous famille te. So moninga nga senga ki sélection muta famille a motema mabe alingi bino bosila oli ambongo yo moko. Qui se comment mode de Android. Tika boy. Kenela nga batebe ebele po libande bazotula. Mukolo bisenga senga. Okay. Ole kanara bisi. Ya prête. Bato ole baza tala. Abozwa motema pete na pourquoi? Oui. Que banganga tso yaka na muta famille. C'est que anganga kala za ba marchandise akala kinganga. Comme non Android te. Oh mtakisa mtu alimu asite na famille. Qui se senga sous famille te? Qui se tika mutu yemoko. Ka libanda ko doda. Qui se senga famille? Ya solo batimbela. Ngangana zaka kisi akala. Anana kiso ya biboka. Ba posanga ingai wana nganga ba moderniser. Nganga yemoko. Ba jipa. Ce qui se bande simba ila no ngasa kya fufu po bano balali nzala 3. Yokolo kisi.
Oh, tchana mbongo, eza soute. Na oyi biso polele. Eza soute. Oyi biango. Makambe koma Android. Toi na l'air moko capache, faut koyeba ke nini tozo sala. C'est ça. Nga moko kolonga fone ba nini tina nanga nini. Aji na komi nango fone ba ojite tina fina na osukisa nga wapi. C'est ça. Oji batu ba bi plan oyo te. Bazate. Mututu kaka toke kandi toke. 2023 beti aje pusani. OK ne ka ça oyi ba non. Mututu tabi magana tonga tambo na poka bi nzela ndako na bango. C'est ça. Comment mutazana kuita bunga pana bango te. Alango et puis jamais mutalangwa na baraka de côté na bara saka libanda banda bandu koya. Posta. Qui s'y abat? Posta lobi comme solo hein? Jamais. Oh, lango magasin na bara kuteka be alali, faut respecter ba. Côté lango il faut pesa ngo boto. Boya kwa libanda. Non pourquoi na kati ya barte. Oh mona kieva à maîtriser. Moi simbi. Comme toi tu habites lokote. Soka fana kitu mwana yema sebo sera muke akitibo aboko cha baninga panique parce que pesi biso lokuma kwiti ya ngo libana kaka kaka eba kito kenenda muso ato te mananu mena baro zaki courage ndeni awe yi indi isike pesi ngalo kumu na bebisa babenga nga lobi kama pamu katembe ni bosa pot barba ote apanza ki panza kia molangi moko ta tutuka na ba ibanda ba lango kote bateka makoso koisa na kacha ba mais libando titibazi tenaza kote lango sa biso yango photo to sa azo so makama mikea mukili mabe makasi oh challenge yo ya biyaya vraiment merci pasteur Zamba Pambola yo apambola pe base na biso en tout cas to sepeli makasi to comme na 2023 na si maté yango basoyoka to kutani elo lo bien la monyo ezala ko yango chala tala tous les bars bakoya ka libanda banda bon me mette par la bango ami subeli so au monde va faire parce qu'il na bas makasi do ba bitumbe yo bitumba so bimde avant de panzani pamba be rien batu bakola ngwatina sa soma mulangi moke ko ilo bangaka simba mesa nde groupe ko mabe alingaka cha benda tuté panzani mais na puite wa ban rien mais di bande a tutuki ba simba ete bipe bar faut y ba métier yo mkima imani c'est ça mboko photo salwe sengi so qui rien photo salwa ko dans épisode vérité qui que vous soyez ça comprendre na lo baté o ba valeur à mondité wa mukileki à côté yo à côté ko c'est lisuma pas pamba ebere baza à côté nande bazo kabina notage yo faisait l'envoûtement or envoûtement nganité eye bi atakuna balanité na conjoncture muki mukile c'est il faut ça apte yo zo kuna yeso aje kubimeza na yo ukenda mitan ukabela pays nyo ni malade ni kobela ufanda maki oyo c'est la nana ko bouger pour que mais je poussani comment ça na fisa ko sama kamba vina bato zolu ne mepano kanga maboko o wana basali po baluka ki babimande bazu yango yo mi pesi congé motel li ba ko ala ba ko pesa yo ko kokisebe sango motema na yo c'est ça eloko balaka po la muka mama elle m'a comme ça fandi boyo la muki otalika nzoto mo beso otaki tata lo tomboki oui na mone baby le baby la banda alingi so boyete na la muka oni saka mutilo ko lango nzoko lango tika toba na ngelo kote obai makanisha ne ya na kufanda lelo te na pesa ko nete mena kufanda te na fanda te c'est ça na mona bimi ça c'est ko le longi kande ye ba nikenda kende otomboke ni zabando tala abandi boye bien okuta tina ba masa moko liso mona ga masa tokeno aw otomboke ndio tetre ko mo be apona bona busongo ye ko boya katema kama kotambola so sapiaka ba jeune garçon lelo ba goy ne ba zo luka mbongo ba bisini mbongo yela kati ko moko pe bisa mbongo mona mususu ba na copie na bango sa oyeba ko komi 3 me ba bengano yati ko luka ba ke makolo ba ko bengano ni kuta partir makolo ko yo kande ko lemba yo moko goy bana kato ka biso to kende na npe wa me makolo moko comment ba massa ba za famille te de bangba kende yo tikala mwana ko sala te zoba ya solo
pesa ba piste ya vie so yo kanga yo comment ba ade ba to quartier o mukonga o muluba nga mundibu na kuti bango de to ba pile bango ba kene place mo ba bi makolo me ba lobi te c'est que zani nini na mi ba tsaka loko zanzela makolo ba toke kaka to bo kene to pala quand on fait la chance au gol la n'importe quelle chance c'est ta ligne de copala ah kodiko 6e sens na ba ba ibi fin de ba zo rango bongo OK bon igo ya tika na c'est la bini OK non ya on tire le fan de la TV na muta sala TV zo kamwa ya kala ka TV ko linga polo TV alors ba no polele ya solo baninga ba koya ako musiko senga bango bakomo kabele ba mieti makama ka bango eh masa tika na penda bomeli oyo kama penda ah masa te obayi goyati mais bon loba kité baloba na modèle nini c'est ça pas musolo ba makana code oui tant qu'attaquant faut battre tous les codes kapashi batu bana musika obongo bo senga pasi poela bino bwana pete bwana ba critère ko bonga te on dirait genre batu tu ba bi ko beta balle mais batu tu ba jogo te l'équipe so batu nyonso c'est ça quelle équipe bazo quand tu mundi ko beta na quartier dans zone équipe ba l'équipe na ba condition ah senga ka pema foko ka 90 minutes mama ko bon on a fait ça capitaine ngana courager bima kende cop na mamoya makasi waya na kisa so bazole la même na mbongo so ngana ngo parler c'est pas de n'importe qui c'est ça merci pasta Nzamba pambola biso tokutani prochainement Capage TV Capage TV